Jérusalem, 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 Pokabana Yahweh. Jérusalem, 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 Boka Yesu Christo. Naleli naloyembo bana nzambe bolali wapi bola mokana pongi mokilia. Voilà, nzambe apambola bino bandeko nyonso bozolanda biso na République démocratique du Congo, bozolanda biso na Congo Brazzaville, partout dans le monde. Nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob apambola bino. Na yebisaka bino ke émission Éco International et la cabine ba nouveauté, la cabine ba nouvelle oyo botinda kabiso pe to la cabine ngo bo sepelaka. Donc na micro c'est votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra kuna tozali na frère na biso Josué nde azali kuna kati na caméra. Na la kabino ke pe botinda kanga na ke ndoluka artiste moko ya munene comédienne. Il s'agit de Maman Loso. Oyo asala kombo banda asala kombo ti lelo atikala kaka na stati wana. Donc akitate amatate atikala kaka na Maman Loso na ye. Nde botinda kinga bozengi na ba demande na ye makasi nde na baike na kolukela bino artiste comédienne Maman Loso. O asepelisa kabino pe a continuer ka toujours na kosepelisa bino. Ne lelo vraiment to suis hier. On t'a écouté tournage. Aye mango poto ça l'interview parce que Moussala to ça les gens mounena dali sollicité partout bazo benga ye à se jouer contenu arrondissement na ye eza 100% vraiment qui toko. Donc lentement ici vraiment à ma gauche directement je suis avec Maman Loso. Mais sans plus tarder to bossa na té awa tozali na maison tout Paris. Maison tout Paris chez Maman JL na Paris mobali ya motema ya papa na biso papi en direct ya Paris nzamba pambola bino. Donc autobus na tito na maison tout Paris ezali na croisement Oslo Éthiopie. Eza maison ezo ça la fierté na République démocratique du Congo donc balobi poto et na kine. Voilà. Donc directement nazo présenter artiste na mino motinda kinga artiste ya munene o banda sala kombo akitarate atikala ka isika moko. Bonjour Maman Loso. Voilà, to sepeli ko yamba yo na émission na biso ya mokolo na lelo. Maman Loso ezambala liboso na yamba yo na émission Éco International. Na lobi Maman Loso ebandaka na ndenge nini o bana osala keya ezalaki po mona ki mutu moko azo jouer malamu yo moko olobi lokwa il va jouer malamu nga pe na landa ina jouer to ezalaki na ndenge nini. Bon la parce que théâtre la salle par exemple des visages à l'école primaire. Voilà. Là on est primaire na ba des wana on est jouer sur la zeta pas ba kanga na ça va pour la jouer donc il est petit à petit na zaï kokola ndenge pe na zaï ko jouer comment dire na maman ko on a boté na ngene na kuna bombo kasabu ngwa. OK. Wana mutali boso kutana na président Tatuka Lombo. C'est à mon quartier pour les gens. Voilà. Le cas va ça il faut on pas rappeler mais jouer mais pour moi je vais vraiment tanga elle c'est comme tanga mutu abaya bien nesta mo c'est là wana nde tango ba ko ka pe bon tout na matanga mo ba. Voilà. Kusangana batukisa ba bide na bazana photo ba Mira Essa passer patron Serge Mwembo na ba Ibara premier d'autres ça comment il venait ba Delta Force voilà les tout ça là c'est comme on a beaucoup na théâtre populaire Kozaki na dimanche kwa na na bungu wana zana camarade na son âme donc repose en donc père son âme voilà voilà yé akufa parce que yende moi c'est na camarade na OK tellement que baneko kende kuna mingi bana ye nde ayo ko fubula bité ko ngana zana terrasse za ka mumene ka mumene OK il y a bien eu na ici moi c'était pas de papa il m'a pas dit
ça a une répétition avant les terrasses moi quand on va les groupes moi tête ça avant mais donc on ça on se peut ayo pesa so bula vitero kwa ba musique et beta mingi awa na ba théâtre ya mingi abino ça mingi enlever les rideaux voilà et donc on ça ba enlever les rideaux tout ça enlever les rideaux tout ça enlever les rideaux ba on va aller au sala la ciment après si je veux aller dans la radio ya jiklo ça photo ba côté vidéo mais on va rejouer on va rejouer na salati ça a été na kana bi jouer ngana no jouer abenga nga isika mo jouer les bon ba télé na si je veux yenge na jouer kana banga jouer tout ça ka aller les dans comme na tout musuba isu ke semaine on a kuna mba jouer mangwao OK on a na zakate ka mo bi jouer ba no ke ko jouer au zumbo OK ndé na na jouer ba benga nga wana nzoka mukula ngo za ape jouer on faut ba jouer nga bile ba na kenanga alors bah tu tires mais si mal là on va jouer les vidéos bah on peut nouvelle yenge bah jouer mais si kolo ser nanga o za pour na bibi dinga ndai we bisa bangwa vidéo za na ser na so yana biso ngo awa a jouer rato na te yo ozo jouer voilà solo mais ngana lukaka moi sur no jouer vers ça moi na wana mona te voilà mettre pas voilà mais ayi ko lukaka c'est comme ça tant on va téléphoner avec qui et qu'on va dire bon je vais pas tout beau plus adresse mais les faubourgs il va te dire ça là faire pour un besoin que les civils un beau plus ça y on a comme ça aïe l'adresse tout le détail aïe pour ça total so qui les appels que hier on doit prendre le grand monstre de joueur là et entrer soit pour qui n'a été on les attendait aïe on ça va bien puis on a qui fait que les là mercredi on a qui là la bourse na maso ke ba benga ngaso kwa kusu na kinanga donc on a eu jeudi on va ici ba bi ba tine ku mudu ya ko mais lui on est ni on néglige les câbles deux ans ça me garantit la vie on connaît série on a monté le on a c'est la chef ba bralima chef ba c'est qui on a aimé pour jouer pour chef on a pas fait avec qui nous a joué na na ça on est mais maman ka ba c'est là on a côté il va présenter là pour jouer à côté jouer continue à jouer on a dit na jouer na ko ça net le petit bata sur jouer les amis qui me publient samedi faut que les prendre maman on joue chef on a ba benga ma ko les amis tant de jouer masanga ba kaze za wana ba to jouer ba joie ba et puis ça va que ça on na ba net ko tu va quatre kaze voilà c'est que ba tout ka félicitations so bina uza moso ya minga bi amoso na bikaka ye na jiza bobi ye masole bandi wana opoti pene pa ya président mango awo na poti wana de so na lobi tangu yo kotaka e pa ya président mango awo lelo donc ya pe asona ma uta ko tika biso tangu yo kotaki pa na ye banani oyo kutaki wana bazala ko jouer na ye kotaka ba lima mo kotaka ba kanza ba jelo como no hotel ngeri skala vega kutoka ibakata basi na Nicola ta yuna zabe la voilà na mama maloba OK mama lo sito zolanda na bitango yesko okotaki bango sikoyo bayambaki yo ndenge ni ndenge na bato mosusu basepelaki na yo te ou bien bayambaki yo na motema moko bayambanga na OK bayambanga na parce que na rolo na yaki na ya makasi ni mabana nzambe za kama OK aya kaona za kabela kuzo santaka benege oui mo akotia moto yaka na mwango to zaka lize to yaka ne ba to so akimaka menga lo na ira msala ne ba ke ndo na sala OK alors na sala kaka kimati ne bile to na brand mana ba pesa madlo ba bojo ma lo susu le ba komika ngai makasi mais ngo le zeku sala ngo le zeku mabongo nzambe na sala kawana pour son dans sa bonne de la traçation yo au 4 ans au 4 ans au cas de pour la traçation des années wana mais ba bitu ba ni yo tellement na ira musana tellement na ngali ni zato na ba d'autres comment ba pire ba pire to lia na moto mena to la na bango na ba ba to so ke men na gwa ba mujuma de bango na ndo ba bwa ngani ba kuma pire. OK Mama Loso donc bande ko ni sobozo na biso ona yambe artiste comédienne munene Mama Loso donc comment essayer vraiment toujours na émission na ngo na lobi bo tant
ntango yo okoti na groupe ya okotaki na groupe ya président Mangwao so tangelanga parmi ba pièce nyonso bosala pièce nini ti lelo e marka yo ozaka soko fandi oresonaka pièce wana sangisa ono zaka principal so okota na groupe ya président Mangwao ezali na ameni ngoyeba banoneke bon donc vino mo bibateria voilà banoneke voilà maman na biso maman loso nena tuna question boye lelo président Mangwao azate vraiment auteur kotika biso mikoleleki vraiment paix à son nom na président na biso Mangwao vraiment que ton âme repose en paix na lobi lelo président Mangwao azate tango yo yokaki sango wana isalaki obi Mangwao kani tozolo bawa paix à son âme mais vraiment c'est que ma bébé isalanga ma bébé moi je suis autant mon azibé la ma ko mozo ayimbenga nzemo sanga mabe muni lelo yo mo le biba uti ya uti tournage voilà so na zo benga mamingi parce que na za ko bila mettre pai na ibi ba konjebele ko na za ko bila mettre pai OK na kutana mambo bele pe kitoko ko na za ko bila mettre pai na matia vyo ko na ye na mataka nuko na ye na matite na matima suwa OK na ke ba mujumai ba gwado na ke bazambi ba Tanzanie basi ba Kenya lelo ba komedi bele bakenda pete azabela ba komo azali matele pa vyo azali mana zo ki class wana za komedi na ye baje na ye tuki ni wana ye esala na ji esala pasi ona zane na baje ni lazana ka dokona na yiki mangwaza ali na minute za kwa eza ye mutu abotanga na pia amen donc ça papa nga même ma belle mutu zanga ma belle de ma satoli kamona mabesa kinga me nga mona mi bulamu mona bulamu sanga lelo ya zate na zo tina zo sala bana ba zo de na zo vivre azate donc susi na ngezalaki na leleke lo ma kasi que so ezalaki akufata awa na so bele même ta singla pamba tiens nzoto même chemise à pemba ta chaussette ka ya pambo ya 100 francs symbole eza la symbole vraiment bien mais c'est mon nzambe donc parce que la tibi moi le lazaro dit non to bela makasi moi qui passe ma carte bana buto ba lobby ya ba benga mi ngoleka na no bona ba ditena fa na tellement ba conseil à batu donc ka ça voilà l'autre ici vraiment toujours na artiste na bino préféré au butindenge na lukaye mama loso ada artiste oyo le succès na itele makaka ekitakate itele makaka esika moko na pesi mbote na mon père spirituel apôtre Idi Amin Nzoki Moko Charles de Dieu na pesi mbote na évangéliste international Ange Mwamba en direct à Paris na pesi mbote na pasteur Tete Ndaya na héritier Kasongo Mokondi ya Bruxelles et sans oublier na pesi mbote na merveille d'Indanda avec les partenaires de proches na ngai que Dieu vous bénisse na pesi mbote na famille Kautako na pesi mbote na mon avocat en direct de Luanda maître Melchi Sedeki Panzo na pesi mbote na Dudu Lumbu Dugala na Panama Dudu Lumbu Dugala na Panama ya Girbo Lumbu en direct il y a Afrique du Sud voilà l'autre est sûrement toujours na maman na biso loso oyo to yambie na mokona lelo na pesi mbote lisusu na mama atu mama atu mwasi ya papa Soleil di Kubama nzamba mona bino voilà mama loso na lui et comment il n'est ni tout monde a juna mumba fo abwaka yo na album ya Pepe Kale et da ki succès ou des azalende ka fanatique na lui voilà mama nzambe etila kama mama nzambe bikama ilandaka bana nzambe bon les acquis succès plutôt les succès mais déjà personne ne va succès donc va tout donner la kati ya tout on va tout donner la succès mais il mo peut être le même temps la sibla azaki pesa na biso kaka ibandi aisa ya polina yende bisusu nzambe na maye basi c'est bon tout ça voilà personne parce que
yo aboy so mosna polina soki pese ya bandi soko ko so mo so avec la fanatique na yo oui abena de ba fa de ba kosa abena vrai fan nga oh wane koma ido so mona siko na ebi eza système mo so moto boki moto moto na so pesa mo mais ye azo la tsama ku do na kende mo na kia benga tiji bezuna na mo mo so ka ba ya kena na le na le na la da ba jour mo ba ula ba mo so la ba to le to me li mo to kes ka mo to biso to quando me na biso to so la normal ba tisi musicien bon ba ça so ko so so kwa ki fo yo pesa mo na ba da abenga ka bo pa za ka linga ngai ya timba bo ba sunga to ko bi ba mo ne ko tikali bo mo suna na besoin abi abi na pose lo bo kezo abi na mo desa ko abo ya kudu mo yo kudu mo na mbali mo ki ka kuna ozi mo na mete pai ki mo na ozi ki tu misene kine makasi ye mo ga mdalinga ka to se kindi ye se ka pungala ba ozo ba bo senza ndi ka binga nga vitala apina sali na cheyo no mete pai no ba no bo na se kila na ya na ngamu mo lo kuzi ka ndeza bo na foto des athées, les des armes. Elle est barouillée, il y a pour les aïeux, après c'est tout le maman, le ceci au bar là, n'a noté. On est aquí vraiment, c'était terrible. Donc on est allé parcours, il y a maman, n'a vu sur l'os. Donc c'est là qu'on a confirmé ce qui est bon parce que écho, ça veut dire par nouvelle. N'importe qui va bien en gros, par novidade. Donc, nos vidas, ils n'ont pas la chaîne nouvelle. Donc, tant qu'on a confirmé, ils ont pensé bongo. Maman, loso, dans le bible, les losikoyo, est-ce que dans le monde de la théâtre, ils ont maté tout ça? Bon, quand on se faisait rocky, quand on se faisait quand on se faisait rocky, parce que moi, je me suis joué, je me suis joué ici, ils allaient payer. Mais côté à Comada, en tout cas, moi, changement vraiment, ils allaient. Et ça, dans le sens parce que malgré tout, c'est comme de parce que nous allons tous en équipe, vous trouvez des tableaux de 500 $. Oui. On tourne des tableaux. Les mangia aux équipes vont retourner, nous avons un visa, un tito, un bodo, un samoussaou. Tu vas pas te mêler, maman, moi c'est que maman, quand tu vas pas te mêler, bloquer, mou, tu vas pas te mêler. On tourne nos deux tableaux, 500 $. Nous déjà si tu tourner, tu fais un tableau, 30 $. Sauf que nous demandons aussi 20 $. Le bac qui n'est pas belle, tu viens, pour y aller, bien. Le bac n'est pas belle. Donc Belleville, le couleur de foot. Belleville, dans les berins, il y a va valer à Bantois. Qu'est-ce que de la paix? Non, on est qui vit, on va valer à Bantois. Et pour moi, il est au moins bien après ce mais tout sous. Et des gars, on m'appelle là. Ceux qui me demandent, il y a 30 $, 5 minutes. Mais aux autres joueurs, qui ont qui monté ma madame. C'est tout de ça. Ceux qui veulent jouer des combos, il faut tous à la carte pour aux autres jouer caca. Mon babylon, on va aller jouer boy. La jouer n'a pas plus qu'un bon. On va jouer la bonne ou du moins pour du boy. Tout fait, n'a pas mon bois, mon noir, c'est bien mon atteint le monde. Les lots de sel, normalement. Nande pena boye ezaka passe ba dende makambo koma nzo mutu mususu akobenga la kabelo ngombo ngombo apeso ngolo ngombo munene lengwana donc évoluer bon ok maman loso bana poto ba bena ngana tuna ok ici donc RTL photo Shalom commencé na Fabrice qui parle sur la ngai en direct il y a émission Oyo et sans oublier des grands comédiens Zibora Toko donc Nzamba Pambola en direct à Bruxelles Mobali ya Vanessa Toko Nzamba Pambola bino na lobi boye bana poto ba bena tuno question ba lobi na niveau oyo za nango pourquoi pas au fond la ta groupe. Merci beaucoup d'abord on tourne la Zibora bana ngena poto na benga ngata azoyoka bof Zibora yo na ba ko ngana zala na bango ko na pana na ba o Zibora pe lelo comme les azigwa mais zigwa zaki passeport comme les zaki passeport moi na parmi bana mettre pas y pas là voilà bana na yuna na origete ngwa zigwa ke bana ke na poto bon invité na benga yote
Ah, bof, si je crois, mais ça, je veux dire. On benga mutu, on benga nikola yo, et ça te fait un bon côté. Na ça ba numéro ba tembele ba benga na côté, c'est sur mutu pesa numéro le fona tongo na bengi, na ponga na bengi te, na mutu nzala. Mais moi ko benga ça ka bien reconnaître ya na yo, mais to ça ka ça ça bien zo ba zo yo so zo tala. Ah, otala yo. Soki ezaki na bateau, na zaki na bango penza pembeni na bana libali. Soki ezaki lisala, ezaki ye nati. Voilà. Voilà. Mais à Kenya, à Bengalate, à Tunate, il va péter un monde dans le monde avec. Si vous avez pour toi, vous avez un bateau, on a une bonne bateau. Ok. Ils ont un repas cité, mais ils ont un charge, ils ont un musundo, ils ont un badifuni, ils ont un musomoni. Bazoba eleke belo tia mutu mususu auti na mwaki ndogine pana bango mutu mususu auti na kindu mane pana bango babilo mususu aye na ngona ko na sipota rango tele mususu opexe boye yo kito opexe boye moment na ko agir mabe na ko agir mabe et ça mabe alors babilo on est on monde na lingati ok, je crois, parce que si pour avoir un frère, avoir mon grand frère, avoir mon grand frère, on voit qu'à hériter qu'à son moment de Bruxelles. Donc, bon frère, si pour aussi un message pas à maman Loso, ta grande sœur à l'objet bando Kenda ou bien ami la qui n'a pas en tout cas faut bien gagner on fait sa numéro là il a fin n'a dit que au Hollande a son émission où il faut bien gagner et au ça bien les grands artistes Zigora Toko Mobalia Vanessa Toko vraiment message n'a bien voilà voilà l'autre tema essayer vraiment toujours na maman Loso na lobby boye à part bino génération na bino à part génération na bino génération et landa qui bino ça banani. Bon, normalement, les gens qui ont des maman chabo. Donc, il y a des gens maman chabo. Bango, bien des gens qui ont des maman chabo. Parce que les gens qui ont des maman chabo. Après, maman chabo, maman pendu, maman pembele. Après, maman boka. Maman boka, bayaka basanga bayibanga, basanga mo ibele bayaka. Mo ibele bayaka. Simala bango ngala ko za 4e ou 5e. 4e ou 5e. Ok, 5e génération. Si vous avez une génération, nous avons 4e ou 5e génération. Si vous avez une 5e ou 6e. Ma belle-fille, ma péchanga, Baléa, nous avons Marina. Pour délaper, nous avons Bissou. Pour délaper, nous avons mettre. Il y a ça la Bissou. C'est belé. Maman, quand nous avons passé, il y a passé à 4e ou 5e. Donc, 6e basé belé, il va y avoir Méné Kabongo, Zidane, basé belé en tout cas, et donc, bana Guinée, bana Sabra, bana monde entier, beaucoup ça n'a été. Tous en maison tout pareil, donc il y a maman la biso JL. Moi aussi, il y a papa papi, donc maison tout pareil. Maman, lorsque nous avons bâti, banquet là, on va sapato. Il y a maman qui a dit que JL n'a pas parlé. JL, en tout cas, félicitations, maman. Voilà, maman JL, Nasi, au lieu qu'il banga dans le pays, maman a dit sur l'osso en direct il a Paris. Maman sur le bini na lobi, bino bola ta kuna biso pese to la ta awa, ils appellent ma PPT. Parce que maman JL, bana kin, bana Congo barbaki, sandela bango ba maison d'habillement na commune Mobimba. Parce que dès que vous avez l'émission, à créer au côté, tu vas tomber dans la bande, vous vas porter ça parce que awa, tu as une émission de maman de ce c'est pas petit, bah ça, moi bah des autres, bah ma télé. Né maman n'a viso à toi, le bien mon base la cana di banda, aussi sa émission, na maman n'a viso loso. Voilà, maman loso, longtemps et sérieusement, tu as tenu à moukier. Pour la chiter l'émission na viso. N'est-ce pas le baboni? Le lot bah comédien, pas au famille, voilà. Surtout ma coca bannier ban et ça pour nous. Bon, merci beaucoup. À tout le monde pour pas, il y a un peu de
utaotuna yao sasa on me ça que bato bazokufa bayebani le temps que bayebani soka akufi kaka fo bato bayeba oyeba mbala moko ngandi akufaki oyo akufiki ngandi akufaki toza bo mutu na famille na mutu na ba problème na ye mutu aza ne tango na ye bali wana ekwesida kaka ezate yo lemsi akufuki ba bombe to kufuki bo strenge bule mtuzo wale lo mabateli ba okwazo le bagendiki kuna okuti balesa ke bo okuti basaki bote saka aliwa lokola toza ba kombo eyeba na soto okufi fo eyeba na za za bokoso tokena ba moro na biso na uti awa na mama yebo awa ni matanga ndani ya mwana nilapita kama sina kufanya Kevin jeune fika c'est qui a beau faire son inda mais c'est akufi alors ana leo on monde qui mawa mais awa artiste c'était mais biso koyoka na momoto sana moko ya confinement na biso passe na lela na batokendela na zo kutazo moni mosmo litoko na banjo lero yo lela ka mukwane ngabina to yo ka passe na so mawa na so tala muninga ko yo zo ko bate ya kupita mosi litoko to mbali to ngai nzamba bate ngelo na petita to bato ba kufi ya kusaka na te même sasa ndo bato zo ko même na bagala ni zute mais normal bato ba kufa chaque jour so ke mama ye okena ngale ko kuteza ka dekaka artiste yeba na parce que tu yebana. Ok, question monsieur Ezali, les autres allés confinés au Kangami pour la maladie à coronavirus. Dans le but l'élo, les gens ont toutes nos questions. Pour mon qui général Kassomo Sylvestin Kassomo après ça qui porte qui bat bala dans cache mais ils allaient nous bécorer après ça qui même dans gouverneur il y a ville à Bouaki Yango alors que ce qui monte à la qui cache né qu'il faut police et ça y ma beau. Mais les autres hommes on a pas policier parce que nous n'avons pas là. Au moins à autour de notre cache né nous t'as mis ça là ici. Mais le problème là c'est qu'on est l'unité au moins on a pas policier bah on n'a pas civil. Conseil ni on peut ça n'a pas policier ou on n'a pas civil. Merci beaucoup. Et bosso au monde là ezapé on m'a fait boba au bolo ba ko malamu. Mais vous avez démocratie pas quand normalement ezapé. Par contre je vais t'ala nani ko ba ko tsana musala kisuda. Nani yo ba ko tsana musala kisuda. C'est parce que ça va soler belé azana ye muto ngulu basi ya kotika na amone no osale zate kwa tamine peta yemnete mama sanini akote kisuda voilà kwa kote kisuda na sikoyo kimi ni za zao na libanda sanini akoti nango abali osala mama osala mais eza na ba soda mususu azali ya bien étiqué pour ba parents na ye ba étiqué bien bazola ni na vraiment ba soda ko wana ba tanda na ba kulati kasi ndio kuna nina pe kuna cheka kwa mimi na changu katika kwa babu pembe na chi mais na lata kwa bada sina mo tulinga mama na somo kwa bozi ni poza kaji de te na zana ngome no kipe mais non kipe ma o ya bibo mala mo tata mo la ngo mais ti photo ti akape pour ni po exact pour la protection on ko mi batela soza mo nzambo ke bana prester pour mutu ke unyata yo o mo na nzambe mabeme yone mutu dukia nzamba bate biso tout ça nini et là environnement la musique ça la bien et ça la propre puis le va soda so kanimo mais ça ka likamute ka pombo tout ça kana kongo mbo wa mutu on dit akula casse de kongo c'est mala expliquer comment se comprendre te o ebisi elata esili ezaka ko kangi ko maman on peut se comme on a bureau te kangi e balé on le papa est-ce que bon on se comme pas vraiment surtout matin de qui c'est malade mutu moto là dans moto mi battre la chose à la bien parce que maladie ça n'est plus parce que maladie ça il faut on va connaître ça dans la bande il n'a pas la chose là dans la table tout mi battre pour tout mettre le zamba tikinga ye zamba tikimi zamba tikabane c'est que yo monde voilà l'autre m'a essayé vraiment toujours qui ndaka qui vers la fin de l'émission na biso na pesi mbote na boss mambote full boss mambote na Lyon na pesi mbote na héritier Kasongo mokonzi ya Bruxelles na pesi mbote na merveille Bindanda na pesi mbote na mama pasteur Ange Bindanda na pesi mbote na famille Bindanda nyonso famille Kautako vraiment beaucoup de chapeau na pesi mbote na héritier Kasongo mokonzi ya Bruxelles Josélie Mapoata ko baza ba grand frère na nga Josélie Mapoata Richard Mapoata,
José Mapoata, na pesi mbote na tonton Mapoata, vraiment émission pour international yangoyo ezali et mission nabino. Na pesi lisusu mbote na Caleb, on a zomona Caleb, avant Voka Nicole Tseka, bazali toujours na victoire on a na maison ya nini ya Vodacom, vraiment ba coup de chapeau na bino yango na pesi mbote na Papa Denzulanda. Les cordons na pesi mote na Papi Situ Pasta Robert Konjuzi na agence de London vraiment ça m'a pas beaucoup voilà un maman loso na lobi boye dans la dernière question bien avant dernière question na lobi boye lelo tout le monde ba artiste mingi ba na succès makasi bakana succès makasi na lelo basi na succès mais le corps ba bino boyu bando za kana succès ti le succès ezani ezaka makamwa nzambe ou bien témoignage ezaki mabe bebe ki batu babaye ou bien comment batu babaye témoignage maman musuza kapasi somo pe domininga parce que les gens mo musuza mo ba mo benga benga ba tournage mo benga mo akomi lolendo c'est tant bazo be on le tournage Lo babengi yo usende ofoshe muninga tournage lobi babengi yo ofoshe kuna tournage lobi babengi yo ofoshe muninga tournage lobi babengi yo kuna ngaza po eza bazu babenga ga eti mona uzo benga asa mbo tekino abena na mbo zo mo ta sombe ba bandulu ya na ebi ozwa ngasi konde la zamu na lelo mona banga nga tourner na nga bon mo ba dangi ba na mbo na ebi ke ezo il y a mon élève sur le Pescambo qui est dans la zone de Mandab. Alexis, on a dit que on a fait ça, comment ça. Amen. Mais dans la zone, on a dit on a so beningai avant des jours, tout le monde me faut bien avant. So benga avant na musique au monde na wou. Miter na zawa. Non, pour moi na tourner ça ni na zone avant. So ipeza ke so mo bibenge ngati so na ba tournage mi balenda na to na serge muto ngabite na na tournage munyo so benga na bandele pa na ye na sisi erbo no ya na lobi clair ko tango ya ebeta mabakute na sate lokola nga mama zumbra yeba na yebana ba yembanga lokola munyo mo benga to mo na mo mga benga ne so lolendo na sami nene te we lo pa mo izamvelo lobi o ko ya ko mi passe yo mona ndo da za musique puis kudu so na zolo waka parce que ils ont pas la famille ba mara mo belé parce que mara mo belé na ntima mfuna ntima mo belé le so mona mususa longwa beli tongo na ne to ngo ke na belé ne peut-être si la za bon mo peut-être na bela ki blaga pa si ka tuza ils ont malheur de so mona mususa yo dana on va mbeza na bila kezani amen babote ya bango nyonso ebele apesi mbote epai ya mama na ngai ema na limana apesi mbote epai ya mama na ngai bandi tengo na limana epai ya mama na ngai adolo nyanga alina malembe bambote ebele na bino nyonso koze ebele germain kikoko bambote ebele baleki na ngai nyonso bandeko na ngai bayaya batuso balingaka nga bambote ebele nzambe na ngai apambola bino apesa bino makasi abatela bino maladi moko te eloko moko te ka nzambe atelema na misala na bino nyonso bambote ebele ezala epai ya Omar Pierrot Belleville Marina baza ebele. Maman Loso, avec beaucoup de respect pour tellement du colo, au pays ça numéro de contact parce que la publicité, maintenant la personne numéro de contact au pays ça numéro de contact na contact nous. So au pays numéro de contact na yo et si quand même na yamba qui paye Maman Loso, il faut seulement comédie moko pour payer ce pays ça va. Voilà la tiki Maman Loso paye sa contact na yepé au seulement comédie moko pour ce pays ça. Maman JL en direct qui à Paris. Moi aussi, il y a papa Nabiso Papi. Moi, c'est papa Nabiso Papi, voilà. Merci beaucoup. Numéro non Zali. Nga dans un bureau, tenga mon de bureau, pour mon de makam. Numéro non Zali plus 243 085 25 24 857. Plus 243 85 25 24 857. Voilà. Bengi aujourd'hui merci beaucoup maman Zizel maman JL à Paris Bambo Tebele merci beaucoup tout ça la boutique non biloko kitoko
namoni barobe bien, namoni basaki ya bien, bambouze ya bien, baservete ya kitoko na barobe, namoni basapatu, en tout cas mpenza bankeno ya kitoko eza awa. Eza kaka bato nza basunga bato bakota bamona makambo ya kitoko. Kuna bozolata mpe biso tozolata nde bana nzambe bazalaka bongo bazokanisa baningo bazali bana mboka. Merci beaucoup ya malamu na lina loba ezalaki mokolo moko nakendeki na nani nakendeki kozwa mbongo esika nakei kozwa mbongo kuna nakuti balimelo babalodi ngai napesi limelo tata na lelo mama nyonso limelo eza yo te eza na ngai ngai limelo eza ya ngai mutu nde kuna atindi ngai na kutu alobi na ngai naya kozwa mbongo na yawa nakuti ote balobi limelo eza tanga limelo eza ya ngai kodi wana olie batia koli bakamati koli batili kula kiti basali limelo lokola kiti kati nzoka nizaki kati ya subo iza kiti ngabite iza kiti te balu na muboyi na potwa bu fo ikuma kiti o mususu wana bati bakati nzoka ezalaki 0 mais 0 wana bati carré wana ebimi kula télévision o de carré wana iza 0 kubutiaka ngo na 0 busali bu mutu atilinga mbongo asali 0 akati yango buyi asali carré siko mpona zwa mbongo ilelo nazwa mbongo te naza kotrembalia naza koluka nakeliwa mpona zwa mbongo mbongo mosusu boti 4 boti yango ndenge mosusu kote ya 0 boti carré moye yibanaka ezalaki 0 eza te ndenge babiloko mosusu yango oyo nalobaka ndenge mokolo wana nake nakutika malali nanga wana asukuli bilamba na ye bien bilamba fo korepase ilamba ya kati orepase ya libanda orepase ya kamati bilamba na ye asukulaki azwi atika ya likolo ya bitu ya change nzuka nde lera ababande kubia kusinaki ambaki mokua likaya bwana fulumi amatiri suri etina amatiri suvetima ya kati wana mama lata bui amati na bisi ayibi te bango pe baziri ya kota na bisi tango akoti na bisi avwani te musika mama uti na ndako na ndingi atia 10 deja na sakavu kala 10 na sakavu avwani na kiti moya alubezate kona kata mtu alula ilamba kati ndeni azukuka te moya salizate ata moya kata mwabi sove kiti sangawa na kiti reta na toilette ngana bindi mama kita kaka ona ote na latanga boyu ladi na mutarte ote na suba te na suka neti mwa pebile de biloko ngabi bongo usukula kiti yana sukuli bongo nini ote ngabikacha na ngamu tuke mama lulelamba ya kati tiala mupiko bafourmi basusu mama lelo oyo aza na lokotelisa malamu soki boza na ndako olingi osukuli bilamba lodataki olipase nyonso po abinfection ezaka maladi te babiloko mosusu eza kososo bato ezopesa bato maladi. Merci beaucoup mikondoléance mpona nyonso voilà tobeti maboko makasi esika tozali oyo ezalaki artiste préféré vraiment aza mpe artiste préféré na nga nalingaki mingi vraiment banda atikala na status ya succès na ye akitaka te amataka te atikala kaka mama loso voilà mama loso tosepelaki koyamba yo na maison JL ya mama na biso JL en direct ya Paris mwasi ya papa papi moi ça papa papi donc bango télé en direct ya Paris donc maison oyo eza na croisement Oswe Éthiopie donc croisement Oswe Éthiopie soki olingi osala mariage awa bazolatisa bamarie bazodécore bamituka bavoile eza ya kitoko donc bokomonamona yango donc eza na baprix moko ya kitoko voilà elokutema esi vraiment nayebi te mama loso eza tuna eloko kobakisa esili ok, merci. Donc, dans le micro, c'était votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra, tous qui na frère Nabiso Josué, sans oublier, tous qui na des grands monteurs grâce à la émission et à la Moutalango, et à la l'homme valable Cédric Makela. Cédric Makela, l'homme valable, Yende, grâce à Yende à Montaka, bah, image que vous avez. Donc, na pesi mbote na héritier Kasongo Mokonzi à Bruxelles. Na pesi mbote na Zigura Toko, Mobali ya Vanessa Toko. Na pesi mbote na Merveille Lindanda, Maman Pasteur Ange Lindanda. Na pesi mbote na Myriam Lindanda, Pasteur Idi Amine, donc que je salue à passant. Na pesi mbote na Pasteur Vincent, vraiment Nzambe Asunga, na ndenge corps na yo et se rétablir. Na santé na yo, vraiment bonne santé, Pasteur Vincent Makela. Nzamba mona yo na pesi mbote na ale de campa na Priska Jepo na Chimène Kouke
mwasi ya papa na biso papi nzambe asonga yo na pesi mbote lisusu na Ali Boudiaki le grand rappeur Ali Boudiaki le grand rappeur na osukisa na libanga oyo na pesi mbote na maître Daniel Tumba nzambe amona yo pasteur Tete Ndaya évangéliste international Ange Mwamba Charles. Jérusalem, 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 mboka ya grand roi. Jérusalem, 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 mboka bana Yahweh. Jérusalem, 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 mboka Yesu Kristo.